Botane na bagalère bozalaka wapie. Baibalinga mobalie. Babadolinga moto yo nalingaka. Moto lingaka soki amatipe pake mobembo. Yoko futa biye po yolanda motema na yo. Kasi bolingo soki ke motema mopaya. Milingelongo yana koni ndenge nini yolanda. Biye yoko soma wapi sniper. Yoko lela yo nanani maître cash. Donc on a penda ba bilo ezoya là on a ba plein belé na solo ya orchestre ka Fambiora to monique yo président Ig Apesi bino ba mituka danger to moko na ba don il y a des gars a pe kala to comme chef d'orchestre non expliquez nous ba bonne so ba yeba non bete so na solo mo mketo panza teke bon Apesi sali ba don ba car ba ya misusu de ba zoki ba car biso pe toza parmi ba oyo Panati stade mayor yeto benga ke full boss ya orchestre na biso ya zui de azui PAD car yena na zino lar yena na zino nini orchestre te donc yena azino nini azino nini orchestre te azino car orchestre te kalaming tozo o mona ngapelo na zui te donc o eza ba propre effort nanga bandalanga simbi touchier je bandalanga simbi touchier yo à part banda simbi touche donc tozana album na biso positionnement na yembi suna titre mo na nzembo mo titre na za Moïse entendez la chanson na puis na yembi suna mbanda na nini na amour caché bolingo batama Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout aux autres le monde, bisognos surtout s'abonner na Balox Bene TV. Balox Bene TV, bagag, émission, télé-réalité. N'y sur télé culture de RDC, s'abonner massivement na Balox Bene TV. Ngavi de loin na s'abonner. Et bongo yo. Ayuna. Bonjour, bonsoir cher internet, bonjour aussi à nos abonnés de Balox Bene Télévision. Vous allez belé partout dans le monde. Bolingara émission no énergie basta parce que monsieur Zakara mako ko zapper ça peut côté zala toujours branché sur notre chaîne Balox Bene Télévision bozala jamais décimon Natacha Bot autrement dit Nati l'enfant battante nazalaka on a pour nous servir bino na ko tambola kana lukemne be invité au bosenga ranga. On a le balazaka on a pour nous servir bino. Le émission énergie basta nazanga monter nazana artiste musicien moko oza ko ipate o vraiment ça parce que balobara Moussala et les Kamaloba Nebele avant découvrir invité na biso kana profiter ko pesa ba merci na wana parce que ezanga je dis un grand merci na les bons parce que yim ta permettre ngana bino tout monde na yende plafond numéro 1 na vie Natacha Boto. Je dis bonjour à la patronne maman Bénédicte Moussomba la maman du monde depuis Irlande Soda Mbi la matricule 00 merci. Je dis bonjour encore à ma copine à moi Laetitia Luba qui est la forme de quelqu'un autrement dit maman Kalunga de moi. Bonjour encore abonné à Balox Bene Télévision. Bonjour encore ma petite sœur Dodo Amba, la maman de Josué et Aaron, en tout cas, maman Natacha Linga Binomingi. Je dis bonjour encore à Gilles Vabavon, ma bande depuis Bandol séparé. Je dis bonjour encore à les grands producteurs, il y a Balox Bene Télévision. Il s'appelait le troisième monde. Sans oublier encore les grands managers, Lems Mukendi, les mignons garçons depuis quelque part. Voilà, babouine artiste Fambiora. Fambiora, qui demande qui trop tala. Degré na luki artiste. Degré na luki pour nos états. Mais tellement nazara on a pour nous servir nous na luki dans le bon. Je dis bonjour encore à l'équipe technique mon Balox Bene Télévision. Bonjour encore mon réalisateur BBM bravo. Bonjour encore à les grands caméramans Enoch et mignon garçon. Enoch font la biso ba abonné c'est pas mon invité na on batara star. Pour mon star yi. Fambiora ni. Ah bonjour d'accord. Bonjour Natacha Boto Fambiora yeyo. Donc chanteur ya bina Filet. L'homme de Mbandalanga simbi touche le mwana mongala mon Équateur penda mongwandi. Donc on appelle ce nombre na batutu ba ta la biso na minute na président langa Ig bina Filet et puis na ben Musamba la maman du monde kota zali na musika na mikili kuna. Pour comprendre. Danger. Merci, soyez la bienvenue sur Balox Bene Télévision. Ouais, merci beaucoup. Merci Koutouna Binon Depo.
nde toando ça programme poto kutana yo moyebi ba boulot na biso mais na moi pa boulot esale na moni volonté penda ti bolongo misika ti boye toana gombe kota collège boboto donc esalinga bien na moi penda boulot esale et puis aussi biso ka to sala émission ya TV après on ba monte bandi pe mission donc esalinga bien malgré na raté président Igué moi na raté je te salue mon président comme si tout le monde allait kabiso ka po to tike no na kati na bi ke to monde na ka tango mususu bandalanga simbi touchier yo bandalanga simbi touchier yo à part banda simbi touche donc tozana album na biso positionnement na yembi suna titre mo na nzembo mo titre na za Moïse entendez la chanson na puis na yembi suna banda na nini na amour caché bolingo batama. Voilà, merci beaucoup Star Toko Tara par rapport à carrière n'est que nos autres temps vraiment minté parce que tu es fatigué, tu es vraiment fatigué donc Toko Tara par rapport à carrière qui est Fambiora? Fambiora Zali chanteur congolais donc Oyembaka et Paya mais c'est Igebi na Filet. Moi na matete na vandi na matete. Donc na koli pe na matete. Fambiora yewana. Avant qu'on ne pas président Igebi na Filet quand même le capé ba orchestre Lisusu. Oui na le cas ezaka ba nzela o nzamba sala ke escalier o nzamba sala ke na matapona ko makote na zalilo. Dans le cas le capé ba orchestre Lisusu. Mais ça attend quand même. Oui, ils ont temps trop. Mambo na sala lelo na ba mambo na sala zuba nebele na orchestre wana. Mambo na awa na sala on a tam kepi na na sali soki inane. Donc na ekala mingi orchestre sali 2 ans na sali inane. Mais na mona pena mamunga na sala na mona ba 4 ans ba orchestre wana ba 5 ans ba orchestre na ba 3 ans nango. Mambo na ndo pona na kumazwango. Donc yango na okumisaka nzambe. Ponga tambola pena na mona Foura Kasikila, donc la fille du président, namona bof nanga sniper, l'artiste sniper, donc deux fois t'es à Kenda. Ok, voilà, alors raconte-nous, on a Ibrato, ils là comment? Yaza Mutu, on a vu nanga, ils là, biso se toa bana matete. Donc biso se toa bana matete, tu vas na matete, tu bando travailler pe sika moko. Donc tando kuta na toa na siège mo za matete, kombo na za Lisusu. Donc na moni ba mo venanga ya Ser Arafat JR Arafat. Donc tondo travailler wana na ba omba za na quartier latin. Donc moi ba te belé ba Robin Mundibu, moi ba te belé tondo kutana na belé pelelo ba kuma ba leader misusu travailler orchestre moko. Eza orchestre te zaka lisanga. Wanga na uta limete na ya kawana. Donc so na yana to travailler na kuta pe ba misusu ba uta bangaba ba salongo banini to sangana wana. Donc ça va bien. Mais Fambiora apparemment il faut que là ban désordre tu sais. Oui bien. C'est rien qu'on a ndoli Mbongo te sentiment na ndo zalaka ke. So na teki nzembo na ki ba oyimba nzembo na yo kango gu. OK, na bi ma grand nyama. Mon teki là bat mon nzembo 3 personnes, 4 personnes. Ah rien. Banga ba nzembo on a teki là batu misusu kuna lobate. Non etikala tutana te. On a appelé esprit na puis na za suna tekele mutu nzembo na tika na ba nzembo musuna tekela batu ba imba on a nteti lelo donc ngape na teka on te bien misu beti ba 5 ans ba 6 ans ba 7 ans ngape na yemba ngote misu pe ba nzembo musuna tekela batu l'équipe ba 3 ans 4 ans après a yemba am sozuka 4 nango a yemba en vocal donc na se dérange te na mona on cas normal et puis na landela on te loko yembi 4 na zo mutu wana rien. Mais tant on quitte un mouvement, on a dit que tu as trop makasi, ba fanatique ba là pe à trop. C'est avant nga de na tika ndobi na tika trop et normal après na tika vocal kuna faut mutu aluka kangango sala ngo za normal mais avant nga na kota kuna na kuta de abatu bazala kuna déjà trop ezala tendenga longo pe bona ndimite trop ezali peut-être ba yam super ba sepelanga na longo moi abazi pe espace am sunza basala grâce ke nga na longwa ko batu msupe bazo espace. Si on a abandonné tekela batu banzim, pourquoi il m'a composé to tepelo sur le marché pe batu ba CP na. Sérieux wana. Soutien zatelo te na kufa na mboko. Mna na soutenir nga. Na teka ngaka. Ngai na teka et puis parce que nando kende mo ban chic bani. OK. Oteki nzembo, obi kan chic ozima lawo damena bayaya. Mambo ebele ponga ndena boni ngakoka nga ba VIP nda ba masanga bani na koka ngote. Suna meli ba masanga moko quit. Donc ngana na zaga suna teki nzembo na vana ba yaya
et puis il y a moi un problème moi peine aider nga moi peine selon ba fola moi bilamba asira na ndo za fola mais ba fola wana ngo ida nga pe yona ko vanda bona mona batu mususu o na lobite ki asuka ka mutu po na vocal mais asepela atam soko zana elo mo boy yoko zana lipa mutu ana gâteau o sepena na gâteau mutu ko yoko zana gâteau mutu ana lipa peut-être si nga fala melona na gâteau na lipa na gâteau pardon au moment normal dans batu musu na tekela ba on peut ba partie mususu lelo comment sera na zo fola mais comment peut-am musu na kutane brisque bu apesi nga pe larmo bona kamwe te yona ko pesa mbongo te fo zo boy do salanga de salanga de bien na mona de ke ba mambuna sala kana bato ba reconnaissant ba reconnaître ba bula mwana net na président depuis que pomba yependa famille tana mona papi obi kanzima ka pe wana famille et salanga bien na mona za reconnaissant et nzamba poussa ke liboso koleka kotaza donc tana mona papi kader ma salanga papi kader na mona branli tout save na mona fali maswaku donc c'est la famille quoi na mona ba tout jeune bao. Ok, en tout cas, je dis un grand merci de Chris Kaya, papa na Cristanela na Espagne, na ville ya Bilbao. En tout cas, on a ce bateau, ça bonne tongo. Na china mo balos bene télévision, na Fambiora, mbanda na simbi touche. Donc hier vraiment, Fambiora to ko taka na masolo. Pourquoi on dit mara ko ça la choix et pas président Igebi na Filet. Musique am te benda ngat. Na mona que ni partout, on a les qui na ça la musique. Mais la musique musique on a ça les différence au monde musique les albums il faut qu'on landa o eza lelo so baba to le to ndo bina kwasa et lelo to continue ndeto zana ndombolo to yana kwasa to longo kwasa to yana ndombolo to yeto ole ka ba pena ba nini il faut qu'on landa ranioso ba style wana nioso yo mona vina biso quadre buka na te so lelo mutuma bima o sala bo nini featuring article la petite tante donc il faut ça toujours na temps au monde donc on a landaki la musique wana oye monsieur Igebi na Filet na mona kango yana avenir na mona pe par rapport à HP kendenga HP kende musika ba neo na sala na ba orchestre so na vandi Lisusu koto na risquer Lisusu na koma koko donc esenga kinga fona déplacer na luka côté na kozwa vie mbango ba famille nga na mona boso mona mbala mona el boso za mwana mwasi menga na mwana mbali donc mwana mbali ndaza mwana boso na otala ba petit na nga na sima ba Jimmy Fambi ba Cédric Fambi ba Signorine Fambi na mwana ba Rose Fambi donc na grande sœur na nga Magi Mwamba donc na mwana bazwana nyoso ba otala nga do fona bunda na lala te na ke côté monte ke au pire te lendo luka boulot na nga po pe côté na zali na yebi pe patron na nga na yebi pe kala. Donc tu es bandé à Kala, côté ma tête, tu as moi temps au travail. Donc tu as moi temps pe. Si quoi, on a na tête qui nini beauté, na inde boulot na donc so na sali ma beba au gangi la ngai. Ande moi peut entendre bien na pas to sale mission, na iso tête au sale mission. Donc so na kati na ke. Côté lettre si space ça boulot, il pas la venir na akondi maté, boulot ne kufa po na ngapo pas na ba famille. Donc on peut na garder ka bande na ngai. Atateke aza mwana côté boy te ngana na sala boulot na ngana linga ba sepela nanga o mona tano na luba na mona ba dropper nzao ba ya dropper nzao ba no wambi ba masolo le kia moto donc batunyo so na parler ba ya mai donc président iginanga lela ya na ya mai ya balle ke wala danger net nga mikolo penda so mona nga boy au moins na fura kasikila la fille du président au moins na bof na ngai sniper l'artiste sniper donc yependa moi ba koto ba 24 ba komi na kin ba nini wana nyoso ye quoi donc ba grâce kaza bangolu. Ok, merci tous ceux qui mettent dans les bons artistes na biso azolo bapenda kitoko ici rien que la vérité to nga polémique te to so barabo solo to boye so simba to ça comme ça la Fambiora tant au côté qui na oya qui pas président ce bien affilié en tout cas et déranger la famille parce que la famille belé balingatu ba mosomo na ba comme star ba boya vous me déranger la famille te et déranger famille na ngai penda et famille na yo oui to te ba balinga ba mona ba bonheur na nga ba on so moninga na ok chitara ba lela to mère na biso bela
et puis na so moninga na ba problème a bela makasi donc ça là nga bien te et puis na la so na bela na ebisaka été yalinga côté so na yise que maman tala côté eza pona bonheur na ngai donc on a chef d'orchestre na biso quoi Kumuyana donc on a za pona bonheur na biso quoi soit monique femme bi mona na za bien et ça la kepe bien aza toujours ne sengo pas dans la santé bien donc na bomba kama mususu mais baninga misusu tana ese bango ngana longo na koto pendo za lesbo bazo penda ndeko awa yo longo ndenge nini espante ngana ebi mamuna waki baboyi misusu baboyaka misusu baza pour tona longwe après ba un mois koute kokata ba moninga TV nini bo ndotoko ema président Apesi ya ka fo boka biso nini bakomo ya bakomi penda te koto pendo za kolongwa te to saka bulo amonga kusona ke bulo na comme na retard bango bakomo ko insister yo mona RT ata yo moko bakomela ntina ba WhatsApp za pilo samedi ke mission te o mona donc ça là nga bien na mona ba Cédric Azadi mbuta mweni na Boston vient nga de Gaulle Mata na mona vient nga Féroce Mbundu donc mami Féroce Mbundu sana donc bambote trop kotazali et puis cousin nga Louison Mingo vient nga José de Londres bambote trop vieux to bundaka nga penda Fambiora na terrain ya bolingo tozalaki nga na mbanda atake nga na kanga nga na atake pakanga soki nga na buki ye pe abuki nga soki nga na zurouche ye pe kuna zurouche hérité minimbu jonsi soloko if de Janeiro kati fola gelo rechora manana nga simbi touché donc on a mba na mona ba maître de la 6600 fois puissant na mona ba Mitterrand Sangilwa donc deux fois tu es au bout de la vie et puis namoni Lisusu namoni na nzembo ya Moïse na embi soki tokaboni na yo kokoma si jamais tongi ba souvenir nyonso ya kala na bwakango na fulu pesanga chance une fois de plus na motema na yo Zéphirine yangaye valeur ya nzele senanda kwa libala ona balabala teo Papi Kader Malik, Arafat, Cédric Azadi, Blaise Yeye Salanga, Wedjulu, Mungu, Patrick Moussenga, Jires Nkumu. Donc, on a deuxième vocal dans la salle qui album positionnement. Premier vocal, nous sommes dans Simbi touche. Ça là, on a ton créer un vocal à bon. D'ailleurs, quand la histoire y a Nzembo, tant on qui touche on a mis na money de na quatre terrain, ba joueur, ming ba joueur. Quand on bête à balle en somme si simbi touche na raison na kata terrain na moni muninga mso bimi albi bato bagangi video donc na calcule na ko bimani bamona na borana na terrain ya bolingo tozala kinga na mbanda donc na terrain bolingo tozala na mbanda so takenga na take pas takenga dans soki ya bookinga pe na bookie soki nga na zui rouge ya pe na zui donc on envoie pe on a okende zo cause babone bomono bo président Ige taka président Ige bina Filet wana penda ko leka taka ba uti misolo ye wana vraiment mais bomona président pe bomona vraiment Fambiora vocal osana mode penda zaka porte ya fongola penda porte barambo bien na vocal danger ngonga na lelaka mosala na ngana salaka mindule na Kongo babengaka biso bamandia babosali kendenge papa kendaka mosala ndenge pena kendaka mindulo yo weransona koma igwe kaka pona ndulo yo jibe piana koma souverain kaka pona ndulo yo bina fila koma full boss je suis un frère d'âge nga Fambiora ye nga boma moto pona nini ye nga Fambiora ye donc on a lelaka c'est bon caché ce qu'on a mbi amour eza eloko moko invisible pa preuve nango c'est na moto oyo lingaka ndenge na lela yo papi matalatala papa Zéphirine yanga Mitterrand Sangilwa Arnaud Dengouma le maître spirituel Fossi Maloulou son excellence. Ok, merci toko tamasolo ya orchestre ka Fambiora to monique yo président Ige Apesi bino ba mituka danger to moko na ba don il y a des gars pe kala to comme chef d'orchestre non expliquez nous ba bonne so ba ye ba non bete so masolo mo mketo panza teke bon après ça sali ba don ba car ba ya misusu de ba zoki ba car biso pe toza parmi ba oyo ba neti stade mayor yeto benga ke full boss ya orchestre na biso ya zui de azui PAD car
yena na zwino lar yena na zwino nini ya orchestre te donc yena azwino nini orchestre te azwino ka orchestre te kala mingi ta ozwa omona nga mpe na zwi te donc oyo eza ba propre effort na nga nde ba végétal basali akomi na ba décar donc biso mpe tobundaka elongo na bof na ngai sniper mais kala tozwa eza déjà na nzela danger ouais masa on comprendre tout ça pendant taka ba uti mission talaka Fambiora on a ba soldat na ebo comprendre champion wata non champion wata gombe na maboko ouais état major boda champion wata si vous pouvez botiki non na sa musala pardon vraiment botiki champion wata yependa koto na maboko kitoko soutenir artiste na moral en tout cas bonne faut toujours qu'il déjà na fait émission na biso en tout cas faut totika star outil déjà émission parce que azab ma fatigué mais na zoeno momke en tout cas na orchestre okomi chef d'orchestre to ndenge nini tenga zana normal nga ba orchestre bena kinda na kana compagnie ba kanisa na chef d'orchestre so ndene panza te robo ya kama mbonzambe panza nzamba tsanga ba lumière moi pe na kati na ngai maintenant le chef d'orchestre na biso to na chef d'orchestre na biso kumu penda kumu ye penda so telemi hotel penda on a chef d'orchestre ozanani na groupe ça la poste non simple chanteur poste na zaka ke chanteur simple et puis na comme ancien donc nazano balobani pré ancien avant ancien bazali naza avant ancien pour ba nouveau pe bazoya OK merci Fambiora idole nous aranan nga batu nyoso bayemba bien neti mikolo na idole ya full boss na ole la ba style et puis so na sali nzembo na ngai fona zaka na ba idéologie na mikolo na nga penda makasi no idole na nga penda mikolo ye alors relation na artiste et musicien Suzanne Ondé normal nga so na batu nyoso na mona batu nyoso na moni président Robino Mundibu Baomba Gola Masalanga limousine Ferrari Sedambala waboka ya madwe tuzane pa Adolphe donc batu nyoso na to solo la bien problème te puis na bosani su Masalanga zale pa matadien PCP ambote bele Thierry Finit na poto kuna Thierry Finit de tuzana biso normal penza to solo la bien ba répéter les cas comment bosala déjà otonde to bo stopper pona confinement to stopaki pona mibeko ya mboka nde ko esaki ke to travailler te mikolo yo ba musique ebeta mate ba biloko na ba fête ba nini to stopaki mais to travailler kaka pona ba tuna biso ba fanatique na biso ba linga biso to tela ba direct wana so akoti na igebi na filet donc ba mona ngo ba mona ba vidéo na biso direct to sala répétition puis na Instagram na ba mona ngo ba mona mona biso chaque mardi na jeudi to répétaka résidence pas mvoma et pas prise ba misusu wana to stopa on entenda ba fungola banzela mais to wana concert na biso mnene to beta hôtel Béatrice kalaming te droit d'entrée na ngozala $500 dans hôtel Béatrice et wana za mvoma mutasali wana ye donc moyo oboya ngo zate poye mambalo baka azana kundimane pinza mbasayela ke ba grâce merci et puis nzamba fungoli nzela afungoli ba mamunyoso to senga a lobby a rosenga na gouvernement ba to ezabeta concert mona triomphal ya ba we abeta pona ba we ndenge ba we baza grâce à obeta biso baza courage obeta biso na ba moto bani c'est gratuit oui c'est gratuit OK Fambiora pourquoi pas oyemba ba pesa pena nzembo oyemba nzembo mebandeli tsufuka osala ka ba vocal pourquoi po baninga pe tozana ba osala ba vocal to ana l'époque ba vocal et puis na minute pour information na eux ba pesinga pe nzembo mubimba album onde sili to bandi déjà studio kala mingi te to boka oyo abimisa album tina 2023 donc 2022 oyo album a groupe to Fambiora ba embi na kati nzembo bimba yo moko wana pe ndo mona batani la Fernandez ba yo kana na kati batani mama ba garçon ba Katifo la maman na précieuse la maman du monde danger Bénédicte Moussamba la maman du monde ben Fambiora yeyo danger la maman du monde yeyo Fambiora yeyo to
tamboli na degré mais moi boulot zali na volonté zali et ça lingaka bien. Donc kuna nde na yeto emba penda nzembo mbimba et puis na emba pe de nzembo mbimba pas vina biso Adolphe Dominguez. Nzembo na ko na tia tour na zana 3 chansons mobo. Yango na proposant monsieur bayibelinga mobali bayibelinga moto yo na lingaka babatolinga mobali babatolinga moto yo na lingaka na bandana na pasi bozalaka te na utane na bagalère bozalaka wapie bayibelinga mobali babatolinga moto yo na lingaka moto lingaka soki amati pe pake mobembo yokofuta biye po yolanda motema na yo kasi bolingo soki eke motema mopaya milingelongo ya nakoni ndenge nini yolanda biye yokosoma wapi sniper yokolela yo na nani maître cash. Donc on a penda ba bilo ezoya on a ba plein belé net banzem ba bor mususu na zana ba jaloux ba consenté ke boyanga yeye kosaka kufa oko comprendre qu'elle est là yo solution moi parasole ya mvula parapluie ya balarme nanga na kolela bébé yeye nakokaka kolia sans présence na yo zote koni na yo mawa héritier Fambiora yeye. Donc on a bangai kaka Fambiora esi sukumba dona banzembo bato batala biso balinga banzembo Fambiora yeyo nati bo mona za Fambiora osomba pe ba chant quand même teno na somba te masa moko ta ka otekela nzembo bo omoni atekelinga apesa nzembo na olinga na ngate oya otekelo atekela nzembo na yebango su nzembo kalabo na do ezanga pe sute masa ntu tsangola na yebo otekela nzembo ese nzembo sala na osepela na otenga mono nde asala banzembo ya da boete o eleki banzembo nga sala te do moina pe yango te na pe pete po na bet album te nga sala banzembo. OK comme na mala vena nga Jado Sharufa donc azana kata mboka awa azana mabele na pa vena Patrick Science Jado Sharufa vena nga na mabele et puis Maréchal Souve yelesa amona pe ba Jires Kumu ba mbota trop maître cash donc des fois te biso to bunda biso musala et puis na suna nzembo na maobo yola bakana nga bolingo na biso mutuka moto mosusu kumbate kaka biso mibale me yo se devola na moto yebi kokumbate asali baksida ye yo asali baksida mama ye wana baba donc on les a en tout cas tara sans to continuer na Fambiora to lala parce que Fambiora aimera trop en tout cas félicitations balobi tant mutu ko sala misala na ezo muna na mis photo féliciter balobi maloba musalele ka maloba nebele bongo te Fambiora bongo musalele ka maloba nebele so maloba leke bele ba mono penati chakubani en tout cas félicitations tant ndoko la potopoto wa Melissa kio lisala chakwe kwa na kati. Merci Fambiora en tout cas message à Souka lancé parce que baboni na biso baza partout dans le monde entier. Message à Souka zaka ke ba tu o balinga biso ba kota penda ba somba ba nzembo la bango na album positionnement ba kota kana bina filet uge bina filet ba mona ba nzembo la bango za album positionnement ba yoka ba nzembo zana ya kitoko ba somba pinga na yembi na nzembo titre na za Moïse et puis amour caché. Numéro na téléphone eza plus 243 89 97 97 651 plus 243 89 97 97 651. Facebook na ezali Fambiora Fambi. Donc page na ezali les amis de Fambiora na zawana na moni Samori et puis en Allemagne na moni Rose Neymar batunyo so ba la biso ba mbota trop Jonathan Kakesa na kati États-Unis na Dallas petit na Jonathan Mambote Belé puis na kati États-Unis les Vietas Mambote Belé donc batunyoso donc alors secret nezani photo na katuka secret nezani secret na ezaka boulot et puis banzembo ela nga mimi amsuna na lali ka bona 3h amsuna laver na ndo laver boy donc nzembo moye ndo laver rapide na kina téléphone à caution donc so pe téléphone eza prêté et kimeke ya rabo moi on a zo kutu na koti atindeli mutu msupe na voice kabo ayoka no bombelanga eloko et moi pe kei tam so tunendene lo na tindela kio
Au moins, il n'y a pas besoin de travaillant. Oh, donc, merci vraiment Fambiora. En tout cas, je pense que tous ceux qui ont mabanga Apesi de boire un autre côté. on maître cage, on sniper, artiste sniper. Il y a des bof, il y a des artistes. Il y a solo. Et non, qui sont normal, ils sont bombards. Il y a des photos zoyées. Ça va. Bonne maman. Ouais, message n'a pas ça quand c'est bien mis ça là bozo ça là ils ont ça vraiment très bien donc on va bofa na bien antique a été donc babi biso mo to chama maboko poto ke li boso mutu mususu oui mutu mususu chama maboko za Lisusu ta pa biso moko babi ava ko bongisa ya batu mususu fo bonsa non pas na bino moko parce que za la bien na pesi mbote na batu nyonso madame Fwakasi kele shukrani et beba Agnès donc mbote bele famille bolingo tokos merci na maman na biso le nom maman Natasha Boto babi masimo kitoko mwindo ngolo donc yayo leki merci beaucoup alors. Merci beaucoup Star. Chano yo na tutela katolo chano yo bato bazotuna Balox Bene TV donc bisonyo soto landa Balox Bene TV Congo Afrika Asie chano za semoko bisonyo soto talaka Bene Balox TV na kena fefo ya mboka na kutiba koko mboka paye bisinga balandaka Bene Balox TV na ba réalité yeye na émission musique na théâtre yeye donc Balox TV Balox Bene TV Balox Bene TV nde makambu soko makasi nzamba lingaka salité te donc yoka propre nzamba lingaka salité te nzamba lingaka bopeto nde yoza bopeto danger des fois. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission avec un artiste et musicien Fambiora. Fambiora biyende ma Fambiora yende marambo biyende charge. Ouais. Merci en tout cas, je dis un grand merci à la patronne, à maman Bénédicte Moussouamba, la maman du monde Soda Mbela depuis Irlande, matricule 00. Je dis merci encore à mon père spirituel, le prophète Conde Paul Domini de l'église de Lobalanzambe. Je dis merci encore à abonné à Balox Bene Télévision. Moi la benga bino abonné tenga na benga bino famille parce que au bossa na chaîne bino non désolé que là vraiment. Je dis merci encore à l'équipe technique mon Balox Bene Télévision. Je dis merci encore à mon frère mon grand frère Blanchard Iyambo Boto sans oublier encore ma sœur moi Noélie Kong à la taille S. Merci encore à maman sociale Esther Malonde depuis quelque part. Je dis merci encore à la famille Boto. Je dis merci encore à ma sœur à moi, Niki Makola, la femme de quelqu'un depuis Kitambo. Je dis merci encore à maman, maman conseiller à moi, maman Doli, maman Kola, maman Boang, en tout cas, papa à moi, conseil sur Natacha Tengabino, ma fille, en tout cas, Natacha Boto, Ayokara. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne Balox Bene Télévision, vous allez jamais déci. Bon, commenter, bon, partager, en tout cas, ce bon qui te lobby m'a bien invité, en tout cas, bon, limbis, n'est pas que dans les bons. Ici, rien que la vérité, tu n'as pas polémique, tout ça, la vraiment. Yo otala ka s'abonner na yebiki ko s'abonner ka un jour en tout cas bo finga te ngana ta chato fingai e kota awa e bima awa en tout cas so za poso conseiller nga numéro za wana mais ko finga te s'il vous plaît na linga bino mingi parce que chez nous une fois de plus. Merci à la patronne maman Bénédicte Moussouamba, la maman du monde Soda Mbila depuis Irlande balobi moi simoko yonde makam na Balox Bene Télévision. En tout cas na linga bino mingi ba obalinganga tinga na linga bino ya trop. Bon s'abonner massivement sur notre chaîne Balox Bene Télévision. Borozala jamais déçu. Je vous aime beaucoup. Ngala bino to monani mbalasima. Bye bye.